ezanga sœur Jojo nazaki opesa ba témoignage à Lokuta na ba église. Au travail na ba pasteur ya minene na mboko. Na travail na pasteur ya minene belé. Mon côté mbaleti me belé. Tima ndeti témoignage nga liboso. On a pesé elongolanga soni kotanga elongolanga soni kotanga sona courage qui démon. Na pesa ka témoignage nazaka na bibon. Et ça là une année et si la raté. Tant on a l'équipe pasteur délivrance bibon na kenda kuna hôpital belé. Donc bazo meka na façon tout et autres bokatela kaka pasteur atenga loboko bibona elimwanga na kolimo nyo so neza na Lokuta coopération kana pasteur nyo so za Lokuta pona mbongo kaka ti ko pasteur azwa ka lokumu ba client ba azwa lokumu pona donc no pona bisenga mokili bango mzambi bacheno mpanzi bakoma welela intérêt mokili azana succès azana mbongo donc lokumu na bango de yango wana. Maman Jojo pour ceux qui sont honnêtes que yo vraiment outi vraiment na mon nango maman donc ba témoignage mimi to mona que non nzamba bikisi na mbasu balakisi mbasu na lokolo na bikisi na mbasu nzambe ya inter parce que nzamba pasteur tel bikisi na zaki boité na zaki aveugle na moni donc pour na yo eza na Lokuta nyonso to na Lokuta nzamba bikisi mbasu o mususu abimisa ligorodo ndeti ligorodo no za poison ake ko va mutna libumo kufate nyonso irayi ba jeune bino Lokuta no liboso ya TV lokolo poli eza na babilo basalara bachaka wana na lokolo koma ndeti mbasu ya chaka nini babetaka pata farine ba kisa jus à 5 glace wana batina lokolo c'est pour quoi mbasu ezotanga mai OK Lokuta voyez pas passer premier jour à prier deuxième jour troisième jour pote kauki pote kauki nyoso na Lokuta comme donc so monique eza muto quartier na bino alekiti na écran yeba zimbongo belé azimbongo kuna kosaka témoignage Lokuta liboso bazaki ko bomba image mais lelo comment nango mona muto yebi donc nyoso na Lokuta azombongo belé. Bon, ezaka ndenge totalaka ba théâtre na ba télévision ndenge basala ba bomi mutu batie makila basali boye ba pratique wana ekotiti na kati na ba église église egangi wa ba beti maboko pasteur azaya nzambe nzoka eza ba kumonte donc toujours bambasu ninga expliquer ne bataka ba farine ba kisa ba senga ba famille lokolo mutu cameraman azui le sait que na cameraman peut faire na quatre donc ça pendant que loko préparé donc moi je regrette trop que ça ngone sengote honnête que maman Jojo aza l'homme de Dieu bando bazola na biso parce que ba pasteur mingi o basala makamwa ba grand pasteur mususu baza mitema ya komata ndeko alobi pe ka travailler na mingi na bango donc bazo tangela biso ou permettre biso mama tanga bakombo donc ba pasteur mingi nde bazola na biso boye donc na bandim na bango so baza na poto baza décourager parce que c'est Jojo le lazo tanga bakombo ya ba pasteur wa collaborer na bango na système ba mbasu faux miracle o na bukana o na mona raté o cancer nzama bikisi nzama pasteur boya bikisinga nzo ande Lokuta azo tangela biso liste ya ba pasteur wana de Aimés dans le Seigneur, voici pour vous un rendez-vous divin à ne pas louper le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h ici à la salle Paul-Éloi de Stein pour un grand événement dénommé le Festival du Gospel de Stein. Pour la 4e édition, mes chers amis, je vous invite à venir massivement pour ce grand rendez-vous qui va être un moment de louange et adoration avec les ouins de l'Éternel, les chantres que nous connaissions, le frère Clovis Makola, l'évangéliste Ike Bali, le frère Paul Lukela et la sœur Ira Blessing, ainsi que plusieurs invités. Ça sera ici même dans la ville de Stein, à l'espace Paul-Édouard. Donc l'entrée, elle est bel et bien à 10 € pour que nous puissions soutenir les enfants les plus démunis. Alors ta présence, elle est vraiment indispensable. Faites passer le message, je crois que le Seigneur sera en rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et pour l'achat de vos billets, veuillez contacter mon numéro, le 06 58 35 71 75. Ou encore le prophète Daniel au 06 58 19 72 78.
Donc les billets sont bel et bien disponibles déjà pour notre concert humanitaire, le Festival du Gospel, le samedi 5 octobre à partir de 15h à Stein, à la salle Espace Paul Éloi. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste, en train de nous suivre ici à Bonzambe et Kitarana Loyemo, Namalope, Namisala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, bien-aimés dans les Seigneurs, Simonon, Toyarol Bakenzama Boye, Tokoye, Wapi, bien-aimés dans les Seigneurs, toujours dans le cadre pour informer nos bien-aimés. Awa, vous allez précisément à Kitamboya, Libosoya Église, le pasteur Ernest Mungu, qui tout ça dit quand même effort tout beaucoup de par rapport à Milulu Azayaki Nangwe le but aux oeils tenté de l'autre quand même maintenant qu'on soit naïe comment les cas en église naïe n'a pas programme ou appelé ce qui n'a émission à la fin passée. Shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom de Alvin, shalom na bande gomos baso bande biso Zambalo la Jésus Christ de Nazareth à Pambola Bino. En tout cas papa premièrement la ligne s'est excusé par rapport à notre programme lobby il fallait y a lobby journée à papa na bana ko ya maman lolo quand même na sele fort naie bambu les bêtes ou excusez ngal sur pour un retard na nia tous abiliné to soleil la fois passé bande ko ya poto ba bengaki ba meke un peu comme na ba makamuru bana ba émission ndenge nini ezo se dérouler awa na kate église. Oui, lobby journée ba papa oya kité lelo yé bien sûr mais yé retard pour biso moni mbula ezala vraiment na raison te pas na biso pour to bande église sans batol pour bande ko sambela mbula ebeta ba kimi mbula te to zada na ba rythme wana pas na biso na église ata kita dimanche mbula beta te to saka air na biso tout ngai na 4h30 na kine émission à 6h émission 6h na yemba la moko na église na vandi à 8h ba mama baniko ya bisika na bisika alors na bandaki programme na bango na 9h par rapport à tambour les beteki na tongo et 12h juste ndé moko bando kota na contrôle prophétique moko donc et belé déjà baké presque 16h hein oui dans 16h donc là depuis 12h tu 16h et belé si baké mais je crois bazo continuer ndambu bazawana témoignage que vous allez peut-être ba oyo bazawana oyo bazo kota ndé bako témoigner malobani ni oyo bayoke pa maman et puis eleki ndenge nini ah maman de azo ya mama donc maman nem taza na carte na service maman Esther Mungu donc nga na kamba ki intercession na préparer batu na tei batu to bondeli na ba maman na maman alobi ba problème na ye na prière bien sûr et tant que maman yeka na 12h kokota ka koti mbala moko avandi ale moko azokota maman bandi ko yanola ye par rapport à la prière ou à celle qui est pas une ensemble. D'ailleurs, na moni na sœur na biso ou a témoigné qui a témoigné Jojo. Na ba mankiona. Oui, pour la mankiona. Bon moni. Et papa misus papa tout le monde na ba église mususu de musu akoya bono na big semi na mbasu na big sana malade bona ba témoigner atika na église te pas no Jojo atika la to ayeka lelo. Il y a Tikala vraiment, à qui m'a déplacement na Pointe Noire quand on a azongaki pendant église. Au moins le bisonné to une église de délivrance, na bato d'église mususu bana ba problème et kuna bazu sollicité, ba yaka na bango après délivrance à cause sepela Tikali, ba mususu pas cause sepela azongi pe l'église na bango, bon soki pasteur ayo de délivrance na église na biso a. Parce que au de l'église na ye, à cause de l'église na dans l'hôpital, motoye na malade abiki akei na ye. Donc c'est ça, nzamba lobaki na ngai ezana ba oyo na kotinda bazu délivrance bavandi pe belé ba koya bazu délivrance ba kei bizana ngo centre moko boye oyo ya makabatu nyos to maintenant nazana posa ba benga biso en attendant Jojo aya mama sa mbie je crois ça quotidien pas maman je crois pas que langane na suka témoignage na vraiment ezaki bien makas bande webe ba sepe nango makas na holinga ke aya pe to ba neni voyage lequel kuna na Pointe Noire pe masoni basona maman mais to vraiment chance ya recevoir la peine maman prophétesse Esther bon nenga na service eza moins difficile mais le gars bande ko balinga mi ko ye ba vérité na ba réalité. Peut-être que soit image la musique que la nenge azo sala musala mais que soit naie et que la difficile azo sakola pour la batu c'est je dis déjà et ça côté
yes abimi déjà donc to banana comme ça to ko bande muso ke ba wuti na kati pa mama ndeko muka benga na poto aki na posta ka aswana Jojo bon pour mingi moni ba prophétie ba témoignage mi comme ya montage tout ça mutu msho ko témoigner ba yokani eza ba jeu bon biso d'abord yo mo sala biso ba surprise au monenge nzambe yemo ko sala musana ye ndeka na lobaka eza na ngo yemo ko nzambe nde a sala musana ye eza na ngo biso te c'est Jojo pour ça mon muke vraiment c'est Jojo maman ya na kati hein oye munene bo shalom shalom papa voyage l'équipe bien à Pointe Noire l'équipe bien ngolo nzambe ozongi pourquoi yo mutoye mais santé boy ozongi susa pourquoi grande soeur abengisa mobali le musala kunisila kidon ezalaka ifo tozonga donc ozongi papa na yo kozwa ba directive na nkolo vraiment na kati kuna eleki ndeni na mama prophétesse eleki bien oyo na ngati ya gentil vraiment na yoki ya goût ya koleka ba directive nzambe na yoki ya koleka ya goût donc boye donc le papa baya ka pour la prophétie to nini juste nous avons journée moko spéciale tellement ba problème ba difficulté jusqu'à 3 mois ne moko na moko ayaka ko présenter de ce ne panzambe ayoka ni nzamba ko lobele to pe na vie na ye to pe directive nini o nzamba ko pesa ye ok c'est Jojo bandoko bazola na biso na me un peu ko rappeler bon ida moko ya sœur to ya maki bo benga biso mingi o ya banako yo mo mais on ko ko ça biso rappel et ko ça bien parce que peut-être ba bongo ndingo ye santé boy ezanga sœur Jojo nazaki opesa ba témoignage à lokuta na ba église au travail na ba pasteur ya minene na mboko na travail na pasteur ya minene belé mon côté mbaleti me belé mais c'est Jojo au ban au travail na ba on est moi rappelle quand rapide pour la bande ko ba biso lelo au ban au travail na ba on est logiste na ba pasteur ko travail na ba nazaki ceux qui se jour na prophétie na ko kende témoignage na ko kende délivrance na ko kende au téléphone au salamini pour non plus ça témoignage à lokuta mais ni aux malade ou comment mais on a ko fondla biso nazaki ndeti témoignage na liboso on a pensé le ngolanga soni kotanga elongolanga soni kotanga sona courage qui démon na pesa ka témoignage nazaka na bibon et ça là une année et si la raté tant on a l'équipe pasteur délivrance bibon na kenda kuna hôpital belé donc bazo meka na façon tout et autres bokatela kaka pasteur atenga loboko bibona elimanga na kolima nyo so neza na lokuta coopération kana pasteur nyo so za lokuta pona mbongo kaka ti ko pasteur azwa ka lokumu ba client ba azwa lokumu pona donc no pona bisenga mokili bango mzambi bachena mpanzi akoma welela intérêt mokili azana succès azana mbongo donc lokumu na bango ndi yango wana maman Jojo pour ko ceux qui sont honnête que yo vraiment wuti vraiment na mon nango maman donc ba témoignage mimi to mona que non nzamba bikisi na mbasu balakisi mbasu na lokolo na bikisi na mbasu nzambe ya inter parce que nzamba pasteur tel la bikisi na zaki boité na zaki aveugle na moni donc pour na yo ezala nango lokuta nyonso tu na lokuta nzamba bikisi mbasu o mususu abimisa ligorodo ndeti ligorodo no aza poison ake ko va mutna libumo kufate nyonso itaye ba jeune bino lokuta o ngono liboso ya TV lokolo poli ezala na babilo basalaka bachaka wana na lokolo koma ndeti mbasu ya chaka nini babetaka pata farine ba kisa jua 5 glace wana bachina lokolo donc polo quoi mbasu ezotanga mai OK lokuta oye papa c'est premier jour à prier deuxième jour troisième jour pote kauki nyonso na lokuta comme donc so monique eza muto quartier na bino alekiti na écran yeba zimbongo ebele pona kosaka témoignage lokuta liboso azaki kobomba image mais lelo comment nango mona muto yebi donc nyonso na lokuta azambon ebeli l'homme de Dieu Moussa Nzambe pasteur Ernest Mongo na me na poser une question par rapport na ba makambo de qu'on a biso koloba de ba bana coopérer na ba pasteur et koko sa ba malade o na bikisa na cancer côté musu na bikisa na mbasu ba che ba blo ozomonte que ba grand réalisateur ba pasteur ba ko moi mingi na côté cinéma ni bino beaucoup formé pote ya lokuta et bi maneti mbasu est-ce que vous êtes au courant na makambo nyonso
Bon, ezaka ndenge totalaka ba théâtre na ba télévision ndenge basalaka babomi mutu batie makila basali boye ba pratique wana ekotiti na kati na ba église. Bonga vraiment non na viva boyete mais na yoka kaka na mona d'abord ba témoignage ne belbita ndenge na ndenge na yoka ndenge bato balobaka. Alors mukolo ya yaka na église ya yaka pe pona makambo ete papa na ye nde ayaki na ye na église na bondela po na ye enfin que a voyager a que n'est pas grande scène na Pointe Noire tant ce ko ya ye nazo bondela po na ye na moni esprit na kati na ye na ye c'est pas na que non moi na yo que ne boité fallait que délivrance tant côté retraite ya délivrance na kati na délivrance nza mazo bana a go punir ye de génération en génération ndas ko na kambo pourquoi nzamba lobi a punir ye ozo reconnaître ni ndeye siko bandiko yambola ndenge bavantia bana osana ba pasteur témoignage à lokuta et puis donc ba théâtre penza je crois à témoigner le komoko bazwaki ba papier ba kati lokola mbongo ba tena enveloppe ya kaki ba pesier yesko côté dans mon église avandi à le prophète siko akosi ko pesa témoignage za na jeune fille moko autuko bimona papa moko mukolo papa on a pesi c'est combien $1000 Ozoka siko kenengo uzana ngona maboko na yo bima il a résisté deuxième fois bima il a résisté troisième prophète abila ta musala nzambe ya solo ezapona bolamu na yo ko banga te bima yesko abimi uzana ngona jusqu'au enveloppe kaki après cette église gangi wa ba beti maboko pasteur azaya nzambe nzoka za ba kumonte donc toujours bambasu ninga expliquer ne bataka ba farine ba kisa ba senga ba famille le kolomutu cameraman azui vous savez que na cameraman ne peut faire na 4 donc ça pour que l'autre préparer donc moi je regrette trop que ça ngone sengote et ça pour dénoncer ba pasteur te maman ko fait na mona ki papa yindela ki ba memeli ebembe ayokana na collaborateur nae qui a prié les bemeke nega izala jeune fille, ce qui est jeune garçon, ouais, bah même jeune garçon que non, à sa net que et bien mais quoi coufitant, bah même à zopé, à coufiper à solo jeune garçon à la moquette. Ah, ouais, le gangoté, hein. Ok, est-ce qu'on est que maman de Diaza l'homme de Gebando Bazo la Nabiso parce que bah pasteur ming au basé à Makama, bah grand pasteur Moussous, bazamité mais à komata. De quoi lui peut travailler na ming na bango. Donc bazo tanga la biso ou permettre biso maman tanga ba kombo donc ba pasteur mingi les bazola na biso boye donc na bandim na bango so baza na poto ba oza décourager parce que c'est Jojo le lazo tanga ba kombo ya ba pasteur wa collaborer na bango na système ba mbasu faux miracle o na bukana o na mona raté o cancer nzama bikisi nzama pasteur boya bikisinga nzo ande lokota azo tanga la biso liste ya ba pasteur wana le pasteur tu permets quand même bande bazola na biso non non tout ça va d'abord sécurité ya yemo ko sœur vous savez mon kila la réalité belé lelo ko boma mutu comme très facile na monde lelo o ozomona pasteur azana batu esika zo sala musala nzambe et mutu mo dévoiler secret na ye na batu ba sima na ye munike to kotia vie à sœur na danger sauf que toujours peut sa mater toujours peut sa conseil ndeka balobi ke ozana matu ya koyoka ayoka siko papa na niveau commune apesi déjà a tout belé pa na yo sango comme pas na bon net ke bazola na biso monte ke vie ne za peka en danger parce que ba oluka ke ba sala mabe de père ke aya kotanga ba komo na bango parce que yibi ba secret ba pasteur wana o ki a collaborer na bango ndo moni esalaki ke a déplacer na ye a ke na Pointe Noire parce que tombé que grande sœur bengi saki kuna ba mité mobali na yesusu aw azongi lisusu mais lokola salaki yango na volonté nzambe nzambe ndem ta ko protéger et lokola pe atangi kombo ya mutute c'est normal que nzamba protéger pour nous tingai ayebisi na kombo ya pasteur nyonso wana alors ngai la bonde la kan nzamba sala ngulu na pasteur wana pour pe ya voir pasteur oyo baza pe na nzambe ya solo à cause ya conjoncture à cause ya kolanda ba vie ya bato mususu nde ba bimi na nzela nzambe mais c'est fort possible bazonga na bango pe na volonté nzambe ba continuer marche normale pasteur o basala wana papa na biso Ernest Monse ke bazanza masala raté ke nzambo ya kaya ba Pierre ya ba Thomas Paul a cause la le miracle il faut que ba fabriquer nyonso wana papa
nzamba salaka bongo péché au bazolo ba péché contre le Saint-Esprit est impardonnable ndé ko blasphème le Saint-Esprit ndé zali ba délivrance le kuta c'est comme si nzamba za incapable ya kosala bino bo fabriquer na ndenge na bino nzamba limbi saka jamais na péché wana omoni ndenge nzamba loki se ce qui sert à kutala ki na nzambo toujours samba lelo te lelo mbele vie neza sacrifier na bana na ba koko de génération à génération. Pourquoi ba pasteur ambassadeur? Mais bazo salamo par rapport à l'intérêt. Jésus-Christ Satan meka qui est dans Matthieu 4 soko fuka melinga na ko pesa obozunios. Donc on a bien que bozunios déjà yé ako fuka mela bango te abengana ki Satan mais lelo ba pasteur rebelle ba fléchir ba génie na bango à cause ya bozui à cause ya mokili. Mais biso ezato bonde la ndé pona bango nzamba sala bango grâce basonga na sa volonté na c'est très important. Merci pour vous l'homme de Dieu. Il faut toujours bande monsieur fait toujours maman ndinga zo sa service maman. Concernant le pèse na baninga na o ke batika na mono na bazo continuer toujours ko ça ba faux miracle bazo collaborer na ba pasteur koko sana kenon abela ki akufa ki pasteur alamusi azana cancer pasteur abikisi azana mbas pasteur abikisi oko yebisa bangoni ba onions to bazola no parce que tu avais des mercenaires, tu avais des amis o ke batika likuna. Bon moi conseil que no pesa baninga nanga so ba continue pour na ko na contact na bango za lisusuti batika bango batika na vie wana donc eza na litomba te soko za vraiment salela nzambe ya solo donc nyonso kutu tozo luka wana ko kikozo ya mbongo to pesa tonaje lukuta eza la pamba donc nzamba ko faciliter no makambu tout na ndenga simple mais moi conseil na ba pasteur en tout cas papa na ngai boye bakaka na nzambe likolo na bino donc bino molanda bino ka bisenga mokili ozana succès oyebana ozana mituka or que nyonso wana eza bango bazotia biso to luka bokonja likolo bango bazoluka na biloko ase eza na sens. Merci beaucoup c'est Jojo bandako ya poto ba oyo ba raté na programme oyo toujours rappeler que ndeko Alvin ndenge so songi biso déjà le 11 tozobonde na bango en direct na chaîne biso YouTube na Béni de Dieu TV le bas s'abonner na Béni de Dieu TV bandeko na biso bazwa na biso bas s'abonner na chaîne na biso YouTube Béni de Dieu TV Béni de Dieu TV 100% Jésus Christ mamuni mama pa utoko ta utu mama sikoyo mama uti na kati maman OK. Shalom maman. Shalom papa. Maman, où tu m'as kati? Na uti na kati. Sa prophétesse Ernest Mungu. Esther Mungu. Ernest na Esther. OK. Elekneni kuna. Eleki kito makasi. Donc bozo ya jusqu'au zoka bisakoli ba directive non koloto nini juste. Na ye pona ba problème nga nazalaki nango. Nazo bondela nazo solution te. Yango na ye na yo kapinga sikoyo ye moko alobela ngai nde na yo kisiko nazo pinda kimia na oya lobelinga pesa mbali bosota lobela ngai ye alobela oto nzambe nde alobela ngai na kaka alobeli yo sima mama quoi na sima mama. Merci beaucoup maman. Je crois bien que tous ndenge mama zo samsa non bona bo déranger peut-être bon to sonete to zo ka ba image na musika ndinga so na bandeko tout le monde appelle ba misus ba o bazo zerake bazo sa bazo kota bazo beta la vie ça il faut te vérifier quoi sozo kota na quatre bien aimé dans le Seigneur. OK. Bah on va tirer bango mais papa zo. Ah tu dans l'église il y a pasteur Ernest balali parce que depuis tongo déjà tout cela dit ah ouais bah kokota moko bango batikali bango nyonso wana donc tout ça rassemble na musique là tout ça raté net que ada en pleine concentration. OK. Voilà, on est venu maman et c'est mon ndenge azosona bandeko azopesa bango directive ndenge papa ngo alobi azoya koza baprophétie quoi. OK.
Ok, shalom maman. Shalom papa. Maman, tout le monde dans l'église, il y a béni de Dieu, il y a pasteur Ernest Mungu. Oyo ko sa nini lelo? Naye awa pour la journée prophétique, ils allaient awa. Bah invité qui n'a pas semé qui n'a ngai. Toya awa, toya au monde le beaucoup na Nzambe. Moi nazali qui n'a pas problème. Mais na travail ya prière ya pasteur Mungu na maman Esther. Namoni Nzambe asali yango ne ko Elle a un problème de santé. Elle a un problème de santé, problème spirituel. Ya ko kende ko yenga mais Nzambe asali quelque chose. Namoni loboko Nzambe awa na Église bénie de Dieu on a commis Nzambe. Donc le dit na kati pa maman, c'était juste odorable prophétie, orientation Nzambe. Na qui pour na prophétie na ndenge Nzambe moko otambisa ngai, ninga ko orienter ngai. Merci beaucoup. Merci. Ok, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Tu as commis na souka, il y a interview na biso, il y a reportage na biso. Awa na kitambo na église, il y a pasteur Ernest Mungu, bien aimé dans le Seigneur, béni de Dieu. L'homme de Dieu est au sona bandeko, to moni nengeni les autres séparés. Je crois mais que prochainement tout le temps, il y a ma maman prophétesse Esther Mungu, to megape koyoka yo déjà to yoka yo. Dilobani ko lo bana bande onion to bazola no enseignement maman to comme na souka pe message ni ya souka oko lancer. Le message ya souka zo lancer ezaka ko lo bayote to comme na temps vraiment ya souka. To comme na temps vraiment ya souka. Et c'est les bandes très très prudent. On a ba vanyo sur les canaux, on a ba télévision, on a ba internet. Base là vraiment prudent, très prudent bande besoin on a besoin très 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 prudent. Diable ça côté na quatre na l'église à s'incarner quatre na basa lebele pour nous désorienter liboto na Nzambe na volonté Nzambe. Et toujours c'est la persévérance et la makas quatre liboto na Nzambe kondima et longwate la prière personnelle. Yangonde la saka intimité ya mutu na Nzambe prière personnelle. Zwata ya kobondi la yo moko na ndako na chambre na yo. Zwata ya kobondi la lele la Nzambe na c'est fort possible Nzambe révéler des choses cachées. Et là je rappeler bino le 9, le 10, le 11, tu vois la prière, opération Vandanase. Numéro ya papa ya wana se ba bazala posa ko en contact na yo au bengier pour kozwa ba précision sur ba séminaire, ba prière ou ekozala wa pe kozwa pe pourquoi pas ba prophétie en direct. Bien aimé dans le Seigneur Botika et madame papa. Merci beaucoup na neo ya mbeki. Ngam na to merci neme bo surprendre biso so lelo. Merci. Merci numéro papa ya wana na se. Ils ont combien plus plus 243 89 75 15 851. Plus 243 89 75 15 851. Merci beaucoup na Jonathan Mukwaya mwana mukeme mayele bile oyo azalaki sima caméra. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À
quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa abangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso. Tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela momo na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela momo. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoketango alela pona nini. Alela pona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga pona nini.
bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Hey, nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe.